Saratola TV, la chaîne qui assure, Neti boyo ochelanga commentaire au fingi mobile na ngotikelinga commentaire. Sko commentaire notini ngo fingi Diego Bongo. Ngamba mona mutu na nge changer nga penser. Ah ndeba fingi Diego boy photo kabwana. Ça n'a pas de sens. Donc il faut changer destin à mutute. So il fallait na lia fufu na rolia. So il fallait na la na rolala. So il fallait na sa ba course na osala. Donc e ba kiselinge logote longole logote. Au contraire, e pesa nga suka force d'atala que ah nana bangunde belé. Nana doit erreur te fona travail. Comment est-ce que Fally aya sans veste patati patata makambo belé oh ba poster ngo il y a même pas un jour juste après makambo tout ça et Zali dit à quoi c'est une façon d'exposer Fally Ipupa ou bien une façon ya ko comme ça sur mon thème ma be makas et pas ya Fally Ipupa par rapport à la carrière nae. Bon. Ezako et bon à exposer à sambusae eza vie ya mutu. Eza réalité. Ce qu'on Fally wana ya kala na Fally wana ya lelo. Différence c'est ça. Et on accepte qu'à grandeur à Fally, il y a place à outils à 100 vestes, à zanga veste à olata. Na place à commis lelo garde-robe plein. Et sa carrière à mutu. Le passé à mutu. Le futur dans le présent. On se comprend. Passé à Fally à Mwana. Présent na yango to vivre ce ko aigle number 1. Koyeba musala esala kelengi bondi melangayi esengeli koyeba ke na occasion ya 4e édition trophée Mwasi ya Talo organisé par ONGD SD magistral et Sika Wapi la journaliste influenceuse et femme entrepreneur congolaise Saratola azwa ki bongo diplôme d'excellence. Kasi botu na ngezalaki pona nini pona ba émission kitoko oyo asalaka na correspecter déontologie éthique kaka ndenge zalaka notamment émission histoire vraie pe lisusu émission parlant du business. Kasi tango azoki trophée oyo Saratola a dédié ki yango na basi nyonso ya Congo. Nazalaki sélectionné lokola Mwasi ya Talo na média en ligne. Je suis la seule chroniqueuse oyo va remettre là ba mérite na trophée. Donc ça montre que même si on est dans le bêtise, même si on est dans les clashs, même si on est dans le buzz, mais il faut tous aller rappeler un côté positif na biso moko oyo peut-être ekoki ko sunga yo lobito ekoki ko faire représenter quelque part au vandana ba grande personne avec les grandes dames de na vanda ile donc bokanisi esili tiens lokola azalaka na fondation ezali ko porter kombo na ye Saratola mokolo dimanche 25 décembre 2022 akendaki bongo ko fêter Noël na ba orphelin oyo bazalaka bongo na orphelinat amema situé na quartier 7 de commune Njili esika wapi mama ya bolingo ya motema malamu Saratola abinaki aliaki pe apasaki ba moma kitoko elongo na bana oyo ba parents na bango batika bokili ya se kasi muta kopesa bango affection azalaka te basepeli ko fêter na mama ambiance ezalaki ya kosakana te kasi bobosana te ke année passée Saratola elongo na fondation na mobimba babimisaka bongo quelques mama na ba hôpitaux nyonso wana na susi kaka ya kosunga pe kosalisa Saratola walai ndimelanga ke oza ya nzambe mapamoli na nzela na yo basi ya boye nde Kongo za na ngoposa pour na développement ke yo oui. Compte 40. Compte 40 ezali titre nzembo oyo artiste musicien Diego Milito auti kobimisa kasi kokamwa ayembi yango na Saratola oyo nanu ayemba te yoke lokoyo arc-en-ciel le bibi poe kama mvula elembo nini chéri na ngai otie na motema Chiswaka Patrick nazolela tous les jours papa Samuel ya maman madolelo na Germanie tala bon consommer déjà compte 40 pour eza déjà disponible na marché de disques et na ba plateforme nyonso boyoka po
eza na bakunga danger, eza na clip ya qualité, musala esalemi kitoko. Ah, Diego Milito bayemba kande boye po olakisi experience ndenge oyembisi Saratola oyo nanu atika koyemba te, mais abimisi son ya qualité pe respecter ba note vocale kaka ndenge ezalaka. Ah, keyo oui 40 client nanga c'est yo fournisseur quarantaine nanga c'est yo les clous et les marteaux chapelle na bamoupe chrétien repenti confession gina c'est bolingwa amatu atlike chiswaka. Did somebody say that Majabu Gospel is coming to the United States? Yes, Majabu Gospel is coming to America. Pour la toute première fois, Majabu Gospel aux États-Unis d'Amérique. On the 16th of January, it is happening in Portland, Maine. An amazing, life-changing and epic concert. Et le 23 janvier 2022, bien sûr, à Dallas, Texas. Je peux m'imaginer combien la gloire de Dieu sera présente. For 2022, it's gonna be glorious. The whole Majabu Gospel team will be there. And we cannot wait to share this moment with you. Retenez ça très bien. Le 16 janvier 2022, nous sommes à Portland, Maine. Et le 23 janvier 2022, à Dallas, Texas. Invite a friend, save these 2 dates, because you don't want to miss it. And I hope to see you there. Soyez bénis. Voilà, Mbote Bandeko Balandi ya Saratola Télévision, Bandeko Balandi ya Top Media Télévision, Mbote Biso Tozali Lelo le 17, Mboka na Biso Congo, jour pour jour, depuis Papa na Biso Oyo Azali, héros national Akenda Atika Biso, Bandeko Balandi. Lelo nde bazoko célébrer Bongo. Mokolo ya liwa na ye oyo atikala na mitu na biso gravé to tikala kobosa na ete eme papa Emery o bongo histoire ya mboka na biso etangisi biso makambo ebele biso tozali na République démocratique du Congo, plus précisément tozali na commune ya Gombe a bisika boni to sala musala na biso bien que férié lelo mais musala ebengi biso poto ya to sala poto servir bino na ndenge esengeli. Cette affaire il y a Bakoko Bandeko Balandi, ils ont créé toujours des problèmes. Et puis, affaire il y a buzz entre Venjora na Papa Kofi Olomide, Nakanisi Mama Sarah na Yambaki Lobby Awa émission. Ils ont collègues déjà na Sarato la télévision et puis na Top Media télévision. Ameka qui peut Kotali Sabiso. Moi, ba côté oyo ezoko sala mabe na mosala o bandeko na biso bazoko sala. Voilà pourquoi lelo vu ba réaction ebele na ba téléphone, ba message ebele toyeto lukamoyo to continuer na émission o tosuka ki mokolo ya lobby poto lukamoyo to pesa bino matière na makambo elandi. Bon délivre azali sima ya caméra. Le meilleur fan, le meilleur abonné, je vous salue. Nzambe azala nabino, présent bébé, maman Nathalie Nana Mosibou. Maman Bijon Ketani, maman ba 90%, je vous aime beaucoup. Papa Jean-Pascal Leka, Fatou Dokonti Makia La Kumba, maman Zozo, la femme de Papa Noé Mabakala Nzinga, maman Deborah Lubanda, Kilomera Calgary, maman Yvette Mbangu, Tadinga La Patouba na Moussala Awa, bon du livre. Tout le monde est sa maman Sarah Maloba. La Tola, bonjour. Bonjour Tadinga La Pa, bonjour P. Nabatunios Tubolanda Biso Nangonga Oyo. Bambote na bango. Voilà, Bambo Tinabango. Lobby au Loba qui était souvent vidéo au Venjuro à Salaka, Azo Kolela, Ezaka ba buzz. Na monipe na Oyo ya Kofi pe ezali buzz. Et là, je viens de réaliser Kofi era où tu peux toyer bakutani ba yambani na vie Njora. Okoki ko côté ya pe kopesa bande konayo likanisi nini par rapport ya oignon so esalima ki lokola ba émission kofinga koloba mabe au nom de Kofi Olomide et puis Vienjora. Bon, na le loko loba penza na kati wana te parce que na ba ide anyoso na ebe ki zalango base ba finir par koyokana koseka omoni Kofi alinga mingi ba lobela ye alinga bingi ba lobela ye même na ninga mabe même na ninga malamu mais o supporter à la vie privée na ye. OK. So kotika moi si na ye bana na ye wana ateza actualité nini akoka ngote.
mais à BBC Indembo na ba Ndembo na ya mon qui va parler sur Yangote. Quand même il fallait qu'il attirer attention à Batou. Très bien. Ba créer le qu'on fallait ba créer. Ngana ebe qui abuse donc. Minga olobela vraiment sur Yango ezate parce que ngana ebe qui abuse. À chaque fois qui sinjora sera zo apparaître na ba vidéo na ya kolela. Soki bomoni ka zo lela izala abuse. Très bien, voilà, on a vu le téléphone par rapport à l'actualité, Oezali Mukolo Yalilo, Fali vient d'être certifié en fait à Zui, meilleur artiste au Kuna Nangambouya Afrima Emo par rapport à notre artiste nuit et jour, Azo continue comme ça là-bas exploit. Non, félicitations, tout ce qui au salam salana au bien. Il faut reconnaître Rango, aux aura mérite na ba trophée. Alors il y a bien maka c'est ça qui aux ongoka na mboka na été. Très bien. Na ba paya na ba talibanda bazo reconnaître qu'il fallait sala musala na bien. A mérité ba pesi a eu trophée na. Donc courage na artiste, félicitations na et ba artiste misusu pe oyo basara musala moko na ye ba meka Rolanda ta exemple na to ebike aza sainte aza à l'équipe à tout mais balandata côté positif na yoana ndenga zo vendre image à kitira mboka na biso libanda et lelo batu ba comité na niveau ya rolobake fallait aza numéro 1 à Afrique. Donc c'est-à-dire côté na biso eza pesengo soki lelo ya battre ba record wana na bandeko na biso ba nigérien pour déjà na ba ivoirien fallait l'équipe déjà donc atikali ka nenga za na obunda na ba Davido ba o mususwana comme on eza na ne bosa na kombo na mingi ba o ela kana ep trophée Afrima o nani bon boy ceux qui bon boy donc voilà eza fierté fallait la fierté ya mboka na biso. Félicitations à félicitations à la Warriors parce que c'est grâce à bango pef ba fusara artiste na bango ba streamaka ba sombaka bango ba tuba pesa disque d'or en tout cas félicitations à la fanatique na. Est-ce que on peut confirmer aujourd'hui à travers Afrima Oyo award au Fali Poupa Azalaki nominé à Zupé trophée que Fali maintenant et Azali l'artiste et musicien et Afrique centrale le plus populaire. Bon, Tokoki ko confirmer te, Tokoki peut ko confirmer de tout le monde il est là. Ok. Mais sinon, Aoussa Moussala n'est bien. Azami balete le rôle non ba komi d'été parce que soto beza fali teza nanikasi. Trop confirmer peut que ça est mais soto lobito lo ba ke bo eza fali te, bo eza nanikasi. Donc c'est qu'ils aillent. Très bien, voilà. Nous continuons dans l'émission d'ambition, mais je ne peux pas évoquer question à Fali sans pour autant épargner question où il y a Kofi Olomide, où tout le monde en parle. Nakanisi Bachen Nyonso ya Congo, Ezo Kolobelango Likambu ya Bakoko, tout ça là qui déjà émission sur ça. Lorsque le quadre réclame le coco. Moi je sais que et pas Fali pe ba musicien belé ba longwa bazali na poto o pe lelo bazoko sala et le côté il réclame le coco sur le plan biologique ou professionnel selon yo quand tu regardes Makambo Papa Zoloba. En tout cas nazo monate même sur le plan biologique akoyi koyana on a médiaté même sur le plan musical et à hors sujet non sens. Donc, na moni place tant qu'on place en côté, il y a soit tes provocations. Provocation et pas nani parce que. Envers Fali, c'est très clair parce que Kofi Abotiba n'est belé, mais s'il faut à ça la pique à ça la on a Fali parce que il y en a Fali bah ok. Voilà. Pourquoi ça va toujours vers Fali pendant que c'est un papa qui a beaucoup d'enfants ou à l'obi Azan a besoin il y a Bakoko quelque part aussi grandeur à Moto et mon na Kananzela il y a Bano il y a Bimisi na Bakoko bazoko lande na Sima grandeur à Moto mon na bana kate so lobi bongo c'est que bateau bazwa grâce à obotate ba na grandeur te c'est faux ils a faux. Donc, na muto abota te biso tout ba benga biso ba papa, ba maman. Très bien. Donc, la qui c'est grandeur moté parce que Michael Jackson a tikala obimisa misi à mon côté.
mutaleki azate ti lelo mutaleki Michael Jackson azate et puis muto sala ba full Jackson asala ti lelo to zuye na nuté azana nuté donc ezala ngo grandeur mo te place wana ki o po abotité abimisi ba koko te neza grand na yebiso ki ko bota ko bimisa ba koko ya grand ko za grand eza grandeur donc to lo ba fabrikas nenga bimisi ba koko wana ezeta apesi dani ba koko c'est que we raza grand ko le ba ministère to Congo non. Et la structure, il y a orchestre par orchestre. Boye ba ke fali pour pas un orchestre te à bête qui a un groupe d'accompagnement. Donc ba structure pe ba orchestre qui seni. Ba orchestre msou ba futa raté. Ba lo bano yo to pe soka succès to fula yo bénéficier na monga mabanga. Ba danseuse msou na ba orchestre msusu condition à la raposta au bina na clip au matana podium, il faut les capable ba kulutu et pas leader et pas chef à la danseuse. Donc, on a des principes, il y a la visibilité à la danseuse. Donc, les orchestres par orchestre, il y a une structure, donc ça ne sert à rien. Il y a qu'à envisager tout comme Mandouki et pas Fali que non, il faut Fali appeler ça. On a vu sur le plan musical, ils ont un sens sur le plan familial, une immaturité, non-sens. Donc peut-être azolo bango pour la provocation parce que Kofi a maele. Na niveau Kofi analyse on tout non sala o Kofi a bien mo. Avec que Michael Jackson a bimisa musicien monté, gimso bo mona Kenzambe, azana en France, azana en Congo, a bimisa mona ata mon côté. Et puis quelqu'un n'a d'autres choses continuer, quelqu'un m'a dit hier à combien petit dans commentaire il y a émission que Michael Jackson avait 10 albums. 10 albums. Ouais. Je voulais justement te rectifier moi de l'eau. Ce qui peut déjà solo. Ouais. Tu rectifier tes pour la fondation on a vérifié Michael Jackson a sala 4 albums. 5 albums ouais. Pardon. Biso auto yebi eza 5. OK. 10 albums on a faire au titre titre album pour pas confondre banzembo Michael Jackson a obimisa. Michael Jackson nalanda fallait expliquer celo mo boé. Banzembo ezo bima mezaka na 4 albums moko wana. I will expliquer le moins d'engwana yo mon a fallu bimisi 20 chansons et ça un album encore azo singler on met la 4 albums t'as un terme mo fallait autant pour fallait rami na ba mot français ana mot français mo abima en émission jour mo azo expliquer que non na obando ça nini gold voilà ba gold wana za otanga o tokos 1 tokos 2 tokos gold et là le connait vous comprendre donc il me fallait expliquer comment vraiment bien et ça muto a le beza 10 album papa yo la bison album comme album à Michael Jackson wana yo bakisi na ba titre na ngona ba année donc ngapona ngane na ebeli kofinda za maele ya na ngora provocation soit à l'oukai ba émissionnette net au salaboé azonga na une actualité mais quelque part aussi ce qui peut totalement par rapport il y a grandeur il y a Fali il pouvait aussi avoir quelqu'un d'autre sur le plan musical peu lokola mona na ye pour a défendre rapé ndenge lelo Fali a défendre la quartier la terre il n'est pas obligé eza vision mutuna buntu il n'est pas obligé à vision na eza kanga moko na sala mais oui alors bango déjà tibo ka kete ka F victime c'est lui F victime c'est lui Fali donc vision na ezayi vision na eza le roi ba Michael Jackson mais il a cité que ba musicien ba pembe na ba faux musicien ba za ba grand musicien pe mais vision Fali eza vision Fali a cher grand musicien azara pas Michael Jackson to eba été tant abimi asali ki a cher to découvrir a cher grand chanteur Arkeli o batu balingara ti lelo balingara fo na ya musicien Michael Jackson la raté kaza faux musicien basé belé ba Cisco bazara ba musicien Michael Jackson to tikala o mona te ba pesa ta vocal to na concert na Stade de France be ba bimisa ta ba présenter salamate parce que vision Michael Jackson ezaki ye moko mais bato ana nyos tout temps ba bimisi ba talent na bango basali ba carrière selon na bango to autant de pas Michael Jackson grand chanteur vous comprendre donc fallait una vision na mutuna mutana vision na voilà il n'est pas obligé à obimisa za na mwana moko boye soit toi ko succéder Michael Jackson dans la Koufi toza en succession a été donc voilà mais aujourd'hui ce qui s'est dit aussi toza kananga mo Fali que Fali est en train d'étouffer ces musiciens ba kende liboso te contrairement na ba musiciens ya ba orchestre liboso ya ba orchestre mosusu orchestre ni ne mema musicien na voyage PC passeport na ya za la libre tambula ndenga lingi ba kutana na concert
à part Fali. L'orchestre n'est pas un passeport. Soit tu vas sur un passeport, tu vas passer par tout le monde, tu vas un guide. Bakangisi bino place ma bacheli bino ba maître belé mutabi makute na ba danseuse. Fali so bokomi na poto chacun pour soi Dieu pour tous. Oza en place au kendete hôtel les OK. Tokutani kana rep. Bakanga mutute. Ye mo aloba ngo alinga kimane to kene ba kimina. Et le Fali akimana ye. L'objectif c'est lui. Après ça ka motonzela de fuir. L'objectif c'est lui. Quoi étouffer batu ba étouffa ngondeni ba étouffa ngondé to loba ah ba ambition na kati album mais na clip ba cheo to mona on a orchestre belé ba étouffa musicien ndeni ba musicien on a poto ba mema bango voyage tout il a fallu ba kendaka qu'est-ce qu'on appelle quoi étouffer et ana ba président mususu akenda concert akeye mon akomi kuna zu ba musicien mususu mana ba musicien na Congo aurait pu insister ba bimsa on va voyager ba etufa mission ndeni ba mission wana tout barana sima Fali ba leki Fali na oyemba yango Fali ya etufa bango to ba leki Fali na obina preuve en est Fali leki ba mission ne tout na oyemba aleki bango tout na obina siko wa etufe nini non deux fois tout le monde a que Joe aza leader mais aye ba obina PAT Joe aza leader nde wenge zalaka we azaki leader mais azena mabina te so ba chelie fera oboma na danse so batelie faire na royemba alboma na chant ezalaka mais ce c'est pas le cas avec Fali ye moro kunande ye moro makambo on se comprend ce quoi quoi étouffer bango pourquoi non et ça na ora batu surtout congolais soit lingi na yo en tout cas peut sera ba titre tout. Très bien. Mais aujourd'hui aussi, mais comme beaucoup de personnes interprètent ça aussi dans les réseaux sociaux, la présence, il y a une économie congolaise, danseuse professionnelle, il y a Jenny, beaucoup plus avec Fali. C'est comme si Atiki, ce qu'elle faisait, à côté de ce qu'on est victime ou bien juste des alliés collaboration. Est-ce qu'elle est sous danseuse, il y a Fali, sous la place bisika Jenny Azali une très belle collaboration et ça collaboration bateau ba na vision le rôle a Fali ba comprendre pourquoi Fali a se collaborer na Jenny. Très bien. Jenny a mon poto Jenny aza a formaka a formaka na mindele a formaka bango na danse et puis page à Jenny a suivi plus na bata poto kuna ba mindele et tout. Oui. Alors collaboration là Jenny a profité nango, Fali a profité nango. Okay. Fali a été ka Jenny en Afrique, Jenny a été ka Fali en Europe, parce que Jenny encadra na wana mindele ba wesh batu batala ke makasi apna star. Sikoyo banzemba Fali o yazo bina batu mususu tomsu ba européen ba otala ngona ba mindele parce que batala balinga Jenny ninga binaka. Bana na mindele wana. On se comprend niveau Fali donc Fali sali mélange ya ba africain na ba européen donc akangi ma solo. Donc Fali a una vision oya osala aoyeba pourquoi osala ngo. Donc eza collaboration moi kitoko o na sepeli Fali sali na Jenny côté Jenny a bénéficier collaboration bonga bongo. Moi je bénéficie, pour bénéficier. Ça a été que yondo gagné. Donc fallait gagner. Jenny pas gagner visibilité dans l'Afrique. Donc voilà. Très bien, voilà, mesdames et messieurs, donc continuer la émission Nabiso. Makambo on est iso sala moi pas si bandeko balandi surtout peli kambo ya bakoko o mais la question reste ya koyeba est-ce que aujourd'hui pour que bamuna grandeur ya musicien il faut kaka abimisa batu moko boye simana ye est-ce que il faut kaka azala na batu o batu bakoki ko bana kozwaka référence que moi na wana auta et pas na ngai po ezala une façon peut-être ya komonisa grandeur ya ndeko wana mais aujourd'hui Sarah na uti koleka na moko ya ba page na moni une vidéo ya Fali ya kala où papa Kofi Olomide a la témoignage comment est-ce que Fali est arrivé dans Kati à orchestre naïe dans quartier latin comment est-ce que Fali aya sans veste patati patata makambo belé oh ba poster en il y a même pas un jour juste après makambo tout ça et Ali dit à quoi c'est une façon d'exposer Fali pour pas ou bien une façon ya comme ça sous mon thème ma be makas et pas ya Fali pour pas par rapport à carrière naïe bon et ça et bon à exposer
asambusa ye eza vie ya mutu eza réalité ce que fali wana ya kala na fali wana ya lelo différence eza et l'acception ka grandeur a fali ya place à outil ya 100 veste azanga i veste a olata na place a komi lelo garde-robe blanc eza carrière à mutu le passé à mutu le futur na le présent vous comprenez passé a fali ya mwana présent na yango to vivre ce ko aigle number 1 futur na epezo assuré vous comprenez donc ngala moni na ngango mabete et vidéo wana ezo encourager pe bato mususu o baza ba victime tamsu ba croire na succès na bango te ba croire na talent na bango te na ke musika te lora ba papa Diego ayebi ebele na musique ana talent kati na meta musu bato ba croire non na esiko te po sali succès te et la kisake lobby a muntu ça beda yebi donc et pe ça loro la bango ba force comme on a ke fali le loba okumise meta place fallait utaranga kuna bien pour la minute Diego loba yekuta za bien po so va veste à nango on comprend mais ce qu'on n'est pas qu'à fali qui a ta veste à pas mes quitter mutu ko zwango wapi on comprend donc quelque part et peut ça battre sous force il y a retravailler hein et zo longola batu complexe il faut travailler lobby eza nzambe donc nga sepel nanga yeta mso moni vidéo yango et kitisi falinga ku na mona ngweza témoignage et réconforter bato bazaki na se bato ba mona logola musique yango ta mso esimba te ba mona ke bango kutu ba bien yana bato babanda na pasi na musique mais lelo yo ici bas numéro 1 à Congo. Très donc bien. Il faut toujours espérer. Est-ce qu'aujourd'hui, pour bien faire les choses, pour propulser un artiste peut-être au soutenaka, aux apporter parole, aux alliés marketeurs, aux alliés il faut que image ya musicien nécessairement il faut justement que nous kundola biloko oyo ya kala ya adversaire ya président nayo pour faire plaisir et pas président nayo ou bien il faut aller prendre le produit à président nayo ko sale lango publicité contrairement à ndenge tozo komona et pas ya bandeko et belé ndeti ndeko autu ko bimisa vidéo ya fali je vis ça na page ya Vienjora. Manque d'arguments. Malheureusement, vidéo on a fallu et qui ici était ici quoi. Il a accès à grandeur naï. Et qui ici n'a pas été. Il a accès à grandeur naï. Mais quand même à participer à la promotion et à fallu. On est aussi à promotion. Parce que moi n'engelo ma bête pognon so kofia lo bay wana ezaki vrai fallait qui na costume té et tout et ça nango et alors ba beta histoire nanga passé et échanger le té pour na fali mais importance nango e bakseli kofi nini total vidéo to monyang oui fallait aka sans veste oui ayaka soki nene oui mais sikoyo vidéo wana ti ba publier à le but l'objectif c'était quoi et bah c'est la kofi nini na carrière musicale naï parce que les gens va passer mon sous ya biso et ça là très mal des fois ceux qui au yokiango et pikaka parce que ça wana yo nga ta passer na monter ça nga très mal parce que zanga là c'est eza complexe passer na ko salopacité wana eza complexe na vie passé na nga na lia na lutu na za otambola na bilambe toboka c'est mon passé vie na vivre le leza ya kalaté et ko choquer sur base de quoi na ko éviter ngote za inévitable na wanga na ngote ya passé na nga donc oh ba sale et sale na ngolo ko rappeler comment elle n'a plus de parents ezanga nde na sabo ya to rappeler nga ke ba parents na nga ba kufa échanger nga nani ba kufa c'est vrai so ba rappeler fali que papa na maman ne ba kufa ça change quoi. Et ça m'a basé le couteau te bakufa bazonga te. Est-ce que pour vidéo on a ba balancer on m'a Monica Sekui? Non, bakufa déjà bakufa donc ça rappelle rien. Or que muta mon a bato belenga na lobango ba bato bakanisa changera ba destin na ba penser na biso. Neti boyo tchelanga commentaire au fingi mobile na ngotikelinga commentaire. Sko commentaire no tiningo fingi Diego bongo. Ngamba mona mutu na nge changer nga penser. Ah nde ba fingi Diego boy photo kabwana. Ça n'a pas de sens. Donc, il faut changer de destin à mon touté. Soit il fallait aller à Fufu na rolia. Soit il fallait aller à la rolala.
Si il fallait na ça ba course na osala donc e ba ki selinge lo côté lo ngole lo côté au contraire e pesa nga suka force d'entendre que ah nana bangunde belé nana doit erreur te fona travail c'est tout. Voilà, merci Bandeko Balandi à émission Auto continue donc on est lentement mais sûrement vers la fin de notre émission mais Sarah aujourd'hui qu'est-ce que nous pouvons répondre na Bandeko na biso bazalaka toujours pembeni ya ba artiste na ba OP bazoko zala pembeni ya ba politicien ba nyonso bazalaka pembeni il y a ba personne publique oyo bazali na marque au lieu de faire comprendre ou côté ka ba produit ya bandeko na bango mais ba ya ka ko bakisela bango ba problème na makambo bazoko sala ndakisa tout ce qui se fait aza moi gay trop faut ko luka moyen ko nourrir ko zongisa ka babiloko peut-être nous savons tous que ça peut ko sala moi quelque chose na carrière ya Fally Ipupa. En tout cas, tu as dit, alors, le bango ezate. Congolais za mutema mabe, toyebi Congolais ninga fonctionnaka, toyebi Congolais ninga soka lingi mutu a avancer te ninga memela makambo. Fallait azaye monter bazongi c'est là qui va bilo akala. Toze belé ba biso to tala photo, tala ningo zalaka, tala ningo utaka et après fallait ayaka sans veste mais mutayaka sans veste azozo ba frima. Mutayaka sans veste azui disque d'or. Moutayaka sans veste, lelo na Congo za l'artiste le plus populaire. Moutazwaka ayaka sans veste, lelo abeti stade de martyrs plein à craquer donc on faut mona ke moutayaka sans veste via moutu simami na maboko nzambe. Bongo yepa yaka ndeni. So lelo bazong c'est la Fally ba parents na yeba kufa. Kofi papa na kufa mama na kufa. Donc la kisi ke moutu tobota marato kufaka. Moutaotika ali bende azate. Donc conseil à opé sa bango ezate parce que motema mabe basomba ngote batu bakoma nango bavandaka nango ekoma lora bilei. Donc ato pesi conseil sera eza malamu so abia linga ngate na conseil boya ofinganga. Donc inutile à opesa conseil ça obebisa ba énergie pamba donc sans cesate. Merci. Au lieu ya côté ka culture, au lieu ya ko vendre musique aujourd'hui on nous fait vendre les insultes. Ouais. Ça c'est une façon de faire avancer aussi la culture congolaise. Ndenge batu bamonelelaka façon o bakoma oteke la musique à Congo kate mais façon o bakoma oteka ba artiste et tout na ba comédien baza ba victime na biso ba chroniqueur nous sommes des victimes. Très bien. OK no mona makoso a posté au jour anniversaire que tal ba commentaire ba congolais kofinga na kofinga elle mérite pas boena boé ma koso a posté ngata on a qui trophée yo faro tala ba commentaire ouais na commentaire moko mutu mo ya lobi mais grand fingi munene mais ba ke ko pesa ye trophée ya moi si boania patati patata c'est ça les Congolais. Tous nous sommes des victimes. Il y a la réflexion, il y a immaturité à ba Congolais, na ba message, na ba façon de faire de publication, na ba commentaire, na ba critique. Donc conseil exact. Très bien, merci. Un dernier mot pour tout le monde au Yonanga. En tout cas, merci na otadi ningo yambingai et biso salika analyse. Si yo posa makasi au sala analyse au sali mais ko yo contredire ngate parce que les opinions nanga boza na respect ya ba opinion ya batu. Merci. Frazona et comment ya moi mingi ce que oza makasi ya kapesa la analyse. Très bien, voilà. Deuxième émission, restons branchés parce que to pesa bino émission peut-être beaucoup de personnes ba cause la choquer mais cause la justement ba vérité au biso to koloba na kati ya émission na poto ko sala analyse par rapport à makambo bino bozo ko laksa biso na ba etando eke bon deliver za sima caméra lo yo ko lekalelo to kutani bala sima. Merci beaucoup.